Ndeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazala na esengo okutana na bino à travers émission na biso Kilongo TV mingi à travers émission otobengaka télé surprise émission tokendaka epai baye baza na difficulté epai baye bazangi tokendaka na baorphelinat tokendaka na bahôpitaux kosunga badémini et tokendaka na bahomme de vieillard komona bavieillard to mpe koluka kosunga baveuve ndenge makomi elobi soki ozali na possibilité ya kosunga mutu moko kopima ye yango te totangi na Jacques chapitre 1er 27 Bible elobi na biso la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et orphelin oyo atendre loboko orphelin oyo aza na pinzoli na miso orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pesa ye yango. Gloire à toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur. Je viens pour t'adorer. Alléluia. Tu es Dieu Créateur, oh Roi Tout-Puissant. Vraiment quel privilège d'approcher devant toi pour t'adorer. Vraiment quel privilège demeurer devant toi pour t'adorer. Je lève ton nom si de tout Yahweh. Je lève ton nom si de tout Yahweh. Je lève ton nom si que nous aïe. Je lève ton nom si de tout Yahweh. Je lève ton nom, je lève ton nom, je lève ton nom. Je lève ton nom, tu m'as donné la paix. Tu es mon Dieu. Oh Shamae, oh Shamae, oh Shamae, Elohim Adonai. Oh Shamae, oh Shamae, oh Shamae, Elohim Adonai. Oh Shamae, oh Shamae, oh Shamae, Elohim Adonai. Shama, Shama, oh Shamae, oh Shama, oh Shamae, oh Shama, oh Shamae, Elohim Mesdames, Messieurs, très chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre émission Télé Surprise. Télé Surprise, une émission où nous allons vers les démunis, nous allons vers les orphelins, les vieillards, et nous allons vers d'autres personnes pour leur surprendre, des surprises agréables. Ça fait du bien. Aujourd'hui, on est ici à l'orphelinat Les Amis de la Foi. Les Amis de la Foi, dont l'initiatrice est en Suisse, une Congolaise de la diaspora, Maman Fifi Luzolo, dont nous profitons de saluer Maman Fifi depuis la Suisse. Bonjour. Et on est donc là, on est accompagné de l'homme de Dieu, le pasteur Kossi, le coordonnateur de la fondation Rabbi Mavinga qui est à nos côtés. Bonjour pasteur Kossi. Oui, bonjour papa Rabbi Bonne Mavinga. santé. Par la grâce de Dieu, ça va. Ça c'est très bien. Et Lelo, fondation Rabbi Mavinga eza awa, na orphelinat Les Amis de la Foi. Vraiment, tu es rendre bana biso visite bana Les Amis de la Foi na profiter na pesa pembote na Maman Fifi esikaza na Suisse nzamba pambola Maman Fifi pona mutema munene mutema ya bo mama mutema ya kobokola nzamba kanisila yo et tu es on a compte ya fondation Rabbi Mavinga tu as accompagné na bande komi balé basaki geste d'amour moko et ba maman na biso za na mboka Angleterre
bakanisa kosala quelque chose bongo ntango bango bakanisa quelque chose ezali na ndeko moko aza na mboka ya Belgique notre sœur ayebisaki mpe pasteur cause ntango bokokende na fondation bomemelanga mpe loso bomemelanga mpe ata sucre bopesa bana biso. Donc je pense que yango fondation Rabbi Mavinga to accompagner et babiloko bapesaki biso ndito awa. Ça c'est très bien. Na moi biloko zebile awa na éviter to sandé nini to banda usula ou ça remise symbolique les amis. Oui. Après to clôturer la prière mbala moko. Si. Pour remettre donc awa nanu tozana ba détergent. Ba détergent. Ce sont des détergents au bout mon wana. Tiens simbela. Ba détergent za wana. Pour ba mikolo ba bibatekaka nyama na kutu te. Kutu c'est quoi? Donc saki. Ah. Toyekula ka minoko nyonso. Wana minoko ba Congo. Bateka nyama na kutu te. Donc c'est ça, vous avez des détergents. Des moments sur la bilamba. Pour ça la remise symbolique. Dans la mona moko. Voilà. Je sais pas si on a dit que problème de les gars là. Allez levez-vous. Voilà. Attends. Il va parler comme ça, voilà. Vas-y, dis quelque chose, tu dis quoi? Je dis à la personne il a laissé pour nous le Dieu, il garde, il lui protège sur notre putain. Amen. Merci beaucoup. Allez, on acclame pour lui, bravo. Voilà. Attends. Allez, il y a encore un autre enfant va parler. Voilà. Tu dis quoi? C'est trouvé. Voilà. Tu dis quoi? Maman l'a donné nous d'ici que ça, merci. Jambo pambulaye bisa musana yake busizo ngasimate muna saton kamikaye amuna moto comme nesina nazareth. Amen. Amen. Beta maboko. Allez, tu vas aussi parler, lève-toi. Ça va génie. Ça va, oui. Ouais, ça va Libanga. Ah, Libanga. On a voulu pousser. Oui, à Libanga. Allez, Obini. Merci. Merci. Njama kanisa mama kanisa biso njamba libaka singafele tove via kotike pambate o ya sali ezande chakuti ningepanja njampe akuzonsele njamba libaka na anya kota na esanzonsele mutakota ningepanja njamba za kuzonsele na chikina sambu kando mapsa dinazatama. Betele maboko. Voilà, merci beaucoup pasteur Kofana. Et merci. Et voilà, il y a quelques sacs de riz et puis c'est moule, il y en a. Je pense qu'ils sont pendant un temps. Ils ont mal à Moumingi. Voilà, pasteur aussi. Et je pense que pour ça, geste d'amour, hésiter, emboîter les pandes dans le baba. Oui, Fondation Rabbi Mavinga est pour na geste d'amour ya ngomoko to kita ça va descendre sur le terrain pour que sunga na orphelinat na hôpitaux na homme de veillard partout pe na démunis na bato nyonso baza ba délaissé. Fondation Rabbi Mavinga est ça ba geste mais bato nyonso pe ba comprendre ba accompagner pe Fondation Rabbi Mavinga porte ça ko fongama Fondation Rabbi Mavinga Kilongo TV et ça chaîne sociale pe Fondation Rabbi Mavinga et travaille en collaboration na Kilongo TV ou ça chaîne mon pe social pour na ko sunga kaka bato nyonso bokanisi ko ça ba geste d'amour bo hésiter ba numéro na biso affiché na bande d'écran na bino numéro Fondation zana numéro pasteur ko sezawana bo benga bo tinda to ko accompagner ba biloko na bino esika obo singa biso ndenge mama na biso za mboka Angleterre asaki geste d'amour pe ndeko na biso bien aimé la sœur na biso za mboka ya Belgique asaki geste d'amour de Fondation Rabbi Mavinga accompagner bango elongo na Kilongo TV. Là je tiens à remercier notre frère Koko Dema bato bazo singa Fondation Rabbi Mavinga pe bazo tinda Kilongo TV ça là. Donc c'est ça papa Rabbi. Merci beaucoup dans zongela et bato nanga kaya Esther Sarah Esther na zongela tozo mama so mama ala bebe ya sika ba benga biso na bato ya fête sociale na commune. Depuis le jeudi passé de papa Galo kendai ko joyer amemeli biso en kane zande nini babwaki ye baboti bakufi to. En tout cas dossier na jusque là na to kutana papa Galo te pote baki babwaki ye bimba nini ba neti ke ba benga ki pe brusquement ay baki pété ne akiko ko joyer atike na boka koko ka benga biso to ko joyer ya to mwana kaza mwana moko malnutrition
ndenge balabaki kata mwana 9 ans mais na dossier bamoni ke aza une année 1 an et 11 mois donc ba 2 ans donc eloko efrene boye azoloba te azotambola te eza malnutrition nzambe asala biso grâce to chèvre so nde bozani ani ozoka koloba te ya ndenge nini alobaka te ya sumi weto ya maloba nano eye te maloba nano eye te asumi eye te azomona moto azoloba abundabunda na komisa maloba mais lokola malnutrition ebuki na miku wana nzoto ezongisi sante nde na nsima ntina koloba ntina kotambola eza fo ndenge aza natambola pe te azotambola te yaya azotambola te nyonso bazomema ye mais so aza na mposa kosenga azosenga kaka atandi loboko bopesi ye ya kolia ya komela azolia na ye aza lokoso te pas tellement mais azolia soki amoni eloko azolia nde omoni boye soki azolia na ye akorécupere na ye vraiment soki si Dieu levé dans 3 mois soki oye papa okute boye te totia na suki ya bamalnutrition tosala bapotopoto tolukela eloko nini ekosunga ye po te ase rétablir un peu vite okoloba nini na bato baolanda biso mpona ka ya mwana tomboa mikondam tozosenga bango kaka lisungi ya molimo mosantu batia biso na vraiment na bapriere mpo tozosala mosala moko esenga mpenza ke tozala même esprit na bana oyo ya liboso ezaka babosana biso tala bapriere na bango ya mibale ezaka basoutenir vision ya Maman Fifi Luzolo de loin de près oyo nyonso aza na mposa bakutana na Maman Fifi Luzolo à travers papa Rabi bakokutana papa de la foi bakokutana mosusu mpenza ya grave eza te basoutenir biso vraiment surtout sur le plan spirituel. Mais bana baotanga bango nyonso bana bazotanga bango nyonso bazotanga sauf ya prince nde azotanga te ya prince oyo nga benga ya chichi ya prince oyo chabu chabu allez voilà ya okota ne prochaine ya ne prochaine mais na classe oyo bana bango mayele mayele makasi akonta 1 na 10. Ok, ça c'est. Tu peux compter il y a prince 1 mets ton début tu comptes. Compte ici allez vas-y parle même là. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Ça c'est très bien. Olobi nini pona bandeko bakanti bana pe pona fondation Rabi Mafinga nde lelo toye awa pona geste o. Tokobosana vraiment te batie loboko na bango na oyo esika mpo eloko emonana ke bayotira les amis de la foi. Lelo papa tomoni présence ya papa Rabi Mafinga na fondation na ye akanisi ke baye kotikala biso eloko awa oyo nyonso mpenza amitungisi mpona kopesa eloko awa oyo apesi biso na musika oyo apesi biso na mbongo bien na nature bien na espèce topesi ye merci mingi topesi bango merci babosana geste oyo tokobosana geste oyo te ezwi biso jusqu'au cœur toyebi ke nzambe oyo akanisaka baoyo ye akotia bango mpe akokanisa bango kaka mpo nzambe alobi oyo akokanisa baorphelin oyo akokanisa baveuve en tout cas akobosana ye ata mokolo moko te oyo bazotia mbongo na bango anje mpona kosoutenir baveuve baorphelin vraiment nzambe nde moto akozongisela bango centuple biso toza eloko akozongisela bango te nzambe ye moko nde oyo akanisaka bango akokanisa bango. Merci. Merci beaucoup. Nzamba Pambola, Nzamba Sunga. Batika ba oya été pasteur Kosina tina kiboni Esther. Merci papa Rabi Nzamba za na bomoi. Esther aza bien angolana ça fait ça quelque chose pour Esther. Nzamba Kansabino très récemment maman moko tutinda boiskiza langage ya maman moko donc maman na biso za na Belgique tutinda ye 62 poches. 60 poches puis ataki ba sous-vêtements pour Esther ba bilamba miki na saki vidéo pour maman et ataki pe na 20 € na kati wana bon comment est na lobi ma belle famille ce famille baza compétente to bana suivi ya bien te biso moko to landela kango pour que to soit résultat mo positif ndenge to gérera ki ba mbongo wana donc jusque là mbongo eza pa na biso moko biso to gérera ngo toleka mpona kopesa bonbongo kolia ndenge esengeli ya misuni donc togere babiloko mosusu biso moko mais mbongo ya bloc opératoire toza nango togardons jalousement parce que wana après on va tailler mais docteur alobaki osala 10 jours kolia te eloko kolia te baotia biloko nyonso apartir bamai nyonso wana nde ekosenga na bambongo miso ya mikimiki na bambongo hôpital bapoe nyonso tokotika nde dans le 600 ou 700 $. Voilà, donc on a besoin de 600 ou 700 $. Merci. To sambela ndangaki to sambela mpona mama oyo aza na mboka ya
Angleterre pe ndeko na biso moi ça na mboka Belgique bakanisaki biso to senga lipambo mpona moto mone na kombo yeso lelo ya Seigneur merci pour ton amour merci pour l'accomplissement de la Bible Dieu le bien la région plus récentage devant notre Père et je sais que biso to visiter l'orphelin ba ver na ba passe na bango tala mama oyo apasaki na bana oto bengi orphelin Nzambe kanisa mama oyo pe kanisa ndeko na biso mwasi tika lipambo lebila bango esika bazali pe moto nyonso oyo azala makanisa kosala pe geste d'amour lokola bandeko oyo kolo kanisa la ba porte fongwama Nzambe ya makoki nyonso Zamba lola tika ofongola toke la source intarissable tika ofongola ba source na bango na kombo na Yesu Kristo Nazareth ndeto sambeli Seigneur merci makomi bisinga ki moto zwaka olikolo epesiye osepela ko pesa na mama na biso pe ndeko na biso ya mwasi na mboka Belgique pe mama na biso na Angleterre biloko pona ko kanisa les amis de la foi merci na makaso pesi pe bandeko de ya fondation Rabbi Mavinga Karl Teki de ta parole c'est pas l'homme de diriger c'est pas lorsqu'il marche yondo diriger biso ki notre na sika oyo merci pour na nyonso leki tozondi mana lipamboli ko te pa no Nzamba makoki nyonso tozondi mana kimia bana oba ko lebloko na kimia na komona Yesu Kristo Nazareth tozondi mete Nzambe auto déclarer pa no Nzambe oyo karborfene oyoki pambola les amis de la foi pambola Seigneur moto akanisa ko sala les amis de la foi maman na biso fifi de zolo apambola pambola ba cadre nyonso ba maman bazo sunga bana oyo bazala même esprit même sentiment kanisa bango tika bénédiction na la partage na bango pambola moto nyonso tali vidéo oyo on sa tout sami na motema o pa kasi ko sala ba geste d'amour o pa kasi ko partager mes missions oyo Seigneur pambola bango na kombo na Yesu Kristo Nazareth waza ko pe mo bix na biso ndeto sambeli peto lobi amen amen beta maboko allez donc moi aussi c'est absolument comme nani Dieu. Yo makasi tu boba nani comme nani Dieu. Pas classe ni 5e. yo comme nani Corneille, classe ni 2e. Télé. Comment nani Francilia, classe ni 3e. Christian V, 3e. Prince. J'ai pas d'abord rentré. Tu dis quoi? J'ai pas d'abord rentré à l'école. Il n'a pas encore rentré à l'école. Paul, classe ni 3e. Ça c'est très bien. D'abord on se batanga école Ereka Omoni, école on écoute école Ereka c'est l'école où on a tanga. Na bande école primaire na école Ereka. Ngai pasteur Herbi. Maman Sylvie Moussé Mazana Europe, il est pas tant en école Ereka. L'école Moussa na yoka. Oui. Ndeko Tony, ya Didi, Tony Luta azana na Brésil, il est pas tant en école Ereka. École Ereka tanga bato tanga na bana ba général bato belé vraiment ils ont la formation, les écoles moins à cacher. Kota la bana bato en école Ereka, je dis donc un grand merci na maman Fifi, Nzamba Pambolaye. Formation qui azana mutemate akoko ça peut bana bekolo baté ya Félix na ngoli sumuté mais accompagne que kuna na bimisa mbongo pour la paix moto ya Nzamba Pambolo sous ma Fifi merci Nzamba Pambolo ma Fifi école Ereka les écoles ngape na tanga ndeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazala na isenga okutana na bino à travers émission na biso Kilongo TV mingi à travers émission otobengaka télé surprise émission tokendaka epai baye baza na difficulté epai baye bazangi tokendaka na baorphelinat tokendaka na bahôpitaux kosunga badémini tokendaka na bahomme de vieillard komona bavieillard to mpe koluka kosunga baveuve ndenge makomi elobi soki ozali na possibilité ya kosunga motu moko kopima ye yango te totangi na Jacques chapitre 1er 27 Bible elobi na biso la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et orphelin oyo atendre loboko orphelin oyo aza na pinzoli na miso orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pesa ye yango
Gloire à toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur. Je viens pour t'adorer. Alléluia. Tu es Dieu Créateur, Dieu Créateur, oh Roi Tout-Puissant. Vraiment quel privilège d'approcher devant toi pour t'adorer. Vraiment quel privilège de demeurer devant toi pour t'adorer. Je lève ton nom si de tout Yahweh. Je lève ton nom si de tout Yahweh. Je lève ton nom, tu que nous haïs. Je lève ton nom si de tout Yahweh. Je lève ton nom, je lève ton nom, je lève ton nom. Je lève ton nom, tu m'as donné la paix. Tu es mon Dieu. Oh Shamae, oh Shamae, oh Shamae, Elohim Adonai. Oh Shamae, oh Shamae, oh Shamae, Elohim Adonai. Oh Shamae, oh Shamae, oh Shamae, Elohim Adonai. Shama, Shama, oh Shamae, oh Shama, oh Shamae, oh Shama, oh Shamae, Elohim Adonai. Oh 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 Vraiment quel privilège demeurer pour toujours, s'oublier pour t'adorer, t'aimer pour toujours, te lever pour toujours, mon Dieu. Oh Shamae, oh Shamae, oh Shamae, Elohim Adonai. Oh Shamae, oh Shamae, oh Shamae, Elohim Adonai. Oh Shamae, oh Shamae, oh Shamae, Elohim Il est digne d'être adoré, digne d'être loué, notre Seigneur Jésus-Christ. Ma boko pona mokeli.